Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Eko dépendre na air beaucoup yamba vidéo na biso, na bandinda kunabino. Bonjour, bonsoir, jambo yenu, mbote nabino, hello. Voilà, kota aimé partager, pourquoi pas ko s'abonner. Voilà, ils ont un BBC Mpoi TV, bandeko toye isusu. Toye isusu na moi, lisolo encore moi analyse tout ça là sur maman nabiso. Ou bazo benga soki maman Gerta. Famille Libota, Shalom. La Chine, on est ensemble. Le Péchalove, pourquoi pas les Dinachou, on est ensemble quoi. Voilà. Bandeko, je sais pas, n'a habité. Façon, oh, bah, peut-être va comprendre notre maman, soi-disant servant de Dieu, mais, et bien, ma kamususu, tokyo, ko banaliser en côté, ko la naba sortie médiatique, ko la naba vidéo, oyo, maman nabiso, soi-disant mon sel Nzambe, azo sala, n'a habité ce qui est à débit, il y a trouble mental, n'a habité bolimbisa, parce que nous tous, tokola, na ignorance wana, y a ba photo ya Jésus-Christ, tozo somba kango na ba shop, tozo tchakango na ba ndaku, soit disant que non de Jésus-Christ. Or, tozaki na ignorance, et puis, to ezaki, moment on a okelo ba que non, ezaki idolâtrie. Il y a personne à mona elongia Yesu. Dieu merci, les lots que comprendre belé bandeko. Moi je me rappelle c'était en 2007. 2007 non, je crois 2005 entre 2005 et 2006. Nanda kunanga na salon nanga. Botale 2005 à 2006. Entre 2005, 2006, 2007. Nanda kunanga na zaki na photo wana ya Yesu Christ na kati ya ndaku nanga na kena pena na shop na sombi botala niveau ya ignorance botala niveau ya kozanga koyeba bandeko jour on a yebaka que ezaki idolâtrie eza Yesu te donc ezaki ignorance bandeko na sekondana na tala bambula nyonso na kola na idée ya koloba nde Yesu Kristu bandeko non totambolaka na kobunga ezalaka bien tolukaka to yeko la parole de Dieu to kolisa connaissance sur la parole de Dieu. Mais lorsque nazomona mosali ya Nzambe oya mi bengi moko mosali ya Nzambe ya kobima kobanda koloba langage na enano eza vraiment na spiritualité nte na kati parce que na mona ki dernièrement les kechu bazala ki na ye na ndeko na biso babwakeli ye soki mbasu o bakanga ki dernièrement le nom m'échappe bazaki soki trois na ye bazo yebise ba makambo moko boye afingi alobi wana ba nyangala kata servant de Dieu mosali ya Nzambe ba pesi rapport moko boye pa ba le kechu ye tango azui parole pour na ko répondre ango wana ba nyangala kata. Alors nde parla na lobaka ke non mama oyo aza na problème Nzambe na biso za pe nzamba désordre te bandeko bo aimer bo partager na reçoit vraiment bino tamulaité to solo là parce que nous totambola kana ba ignorance ebele basale ya Nzambe ba soi disant ba serviteur de Dieu mususu bazoya bazokotisa batu na mabunga bakotisa batu na ba ignorance na ndenge moko ya kosakana te bandeko vie chrétienne ezalaka ke non otia molende na kati na yo ndima nanu Jésus Christ lokola sauveur
parce que lelo kaka ndenge Bible et lobaka lelo tokomi vivre en que non, il y aura des serviteurs de Dieu na fin de temps bakobima bakoya na kombo ya Yesu pona koyeba bango bokoyeba bango na babizaleli na bango bandeko. Lorsque namoni maman na biso sur la photo nanu na ndaku na ye, sorry bandeko ekataki muke, voilà bandeko na kati ya ndaku na ye namoni ba photo ya Jésus Christ ango. Bon na benge kaka Jésus na bakisa Christ te parce que soki na bakisi Christ eza Yesu o ya zokusambela te. Ba photo ya Jésus soit disant Jésus o biso nyonso to lataka na mutu soit disant que non de Jésus. Hey Seigneur Jésus Christ na koloba biloba loba wate parce que le kaka photo moko wana ndezaka na église catholique je crois. Bon tozo sambisa ba religion te toza sur maman na biso Gerta ndenge abimi na ebite soki aza na famille soki aza na famille te mais na mona ki na commentaire moko ndeko moko alobaki ke non voir même bandeko na ye balembi ye balobi balembi. Alors ezali susu normal te et comme spirituel bandeko na kati ya ndaku ya ndeko na biso, sorry bandeko, na kati ya ndaku ne ba photo ya soit disant Jésus Christ ya ba croix ngaku tune na zabo bandeko ata kolata croix na kingo nanga na linga kolata ngote. Bon c'est-à-dire que nga na comprendra que non croix ezalaka signe moko ya condamnation parce que toyebi que non nzambe na biso ba condamnaka et c'était sur la croix ngai signe na ya croix à vrai dire bandeko pona nga na définir ngo ezalaka signe ezalaka lo moko ezalaka signe ya condamnation parce que c'est là où on avait condamné notre Dieu. Des places au batia Yesu na biso biso nyoso toyebi histoire wana nga eza mutu na mutu azala na sens na ye a comprendre makambo mutu na mutu azana connaissance na ndenge na ye mais pona nga na mona akeno la croix ezalaka signe eza signe moko ya condamnation. Ata ona lata chaînette na tia nani ya croix na kingo na nga na mona on dirait na memi ekulusu ango penza. Alors, c'est ça au moins. Si au total, il a tel comportement ou encore dire ya maman na biso, ils a vraiment quitté au côté dans le sens que façon azobima ma be makasi. Can you imagine maman a vu photo a commis quoi embrasser photo. Donc elle applique oyo batu ba applique a penza tout. Naba cri, naba tout et bimi wana so bolandi vidéo wana bien. Je me demande, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Na olinga kutu na ye bébé sur elle parce que c'est pas vraiment propre. C'est pas vraiment propre. Na habité. Elle vient d'où? Aye kaka mbala moko na ba makambu oyo sur les réseaux sociaux tozo yebate. Mais na kati ya ndaku no zomona keno elle est posée na kati ya ndaku nazo yebate. Eza debi ali boma to eza ndenge nini bandeko. Bomonaka batu nyonso o bayaka diable azalaka trop riser. Diable azana ba sens azana ba manière nyonso ya ko manipuler bana na nzambe. Diable azana ba sens nyonso ya koyeba ko détruire bana na nzambe. Diable azana ba sens ebele ya koyeba ko longola batu na présence ya nzambe et ko kokotisa bango ba biloko moko boye pona ko bimisa bango ka na présence ya nzambe. Botala makambo wana mama na azosala. Mais je sais que non, il y a des personnes oh bako believe bako croire na makambo azosala. C'est ça balobaka que non mon peuple périsse par manque de connaissances. Parce que c'est pas normal. Soit disant peut-être azana ba ndiminaye o balandaka ye. Lorsque bazo mona photo wana, elle est en train d'embrasser, azo embrasser photo wana. C'est quoi le message na ba nzambe? C'est quoi le message? Nzambe na biso aza nzambe ya kosakana na ete na ba niveau wana soki na ebite bandeko. Est-ce que boye bande ba honora nzambe? Boye bande ba adora nzambe? Boye ba ndenge ba luwa ka nzambe? Mais na manière wana te ou bien na sens wana te? Pourquoi biso batu to memana na mupepe? Parce que azana bato bazo believe ye, azana bato bazo croire ye. Maintenant, moi, je me demande, est-ce que ça vraiment bateau normal?
o bazo croire na maman na biso. Pas jusqu'à ce point. Ce qui est ça na famille na eba ndeko famille botelé ma passe jusqu'à ce point. Ce qui est ça na mobile peut to yebité parce que ndaku ndenge zo mona c'est comme ça ça peut na mobile, je sais pas. Ce qui passe na mobile pourquoi ce genre de trucs azo ça na kati ndaku na ye. Donc Nathalie, il fallait que tu aies l'analyse depuis hier. Mais dans la qui a noté R, et ça qui a mouki. Nous avons fait quelques minutes, à 15 à 16 minutes. Il y a l'histoire maman na boye qui colle qui sango boye. Pour na yoka qui passe na bis pourquoi boye jusqu'à ce point. Azana problème, tout le monde a raconté bande ko na balabala awawa. Tout le monde a au monde otambola bo monika mutu na Bible na ye azo sa nini azotea. Boka nsate ke no batu nyonso batea kana na nzela zo ganga aza vraiment mosali ya Nzambe. Diable azo fonctionner na ba manière moko oyo ko comprendre te. Diable azo fonctionner na ba manière moko oyo bozo comprendre te bandeko. Eza na bango tu nyonso tute otomona na ba balabala telemi na Bible azo loba zo ganga. Soki botali ndenge ba loba pe bazo ganga. Textuellement na mama na biso oyo. Ce que ozolinga ko transformer, ozolinga ko lancer message moko na bana Nzambe. Je ne pense pas que non o kende nango na ndenge azo kende nango. Parce que zana batu mususu o ba comprendaka masolo ou bien encore ba comprendaka évangile na kimia nyonso peut-être yo pasteur yo serviteur de Dieu ozolo bango na kimia nyonso e okota batu mususu. Mais façon azokende c'est comme ça zo condamner batu. Soko tali façon azobima na plus na condamnation. Azobima plus na condamnation. Azobima plus na condamnation. Or la parole de Dieu nous dit condamnation eza ya bisoté, jugement eza ya bisoté, eza ya Nzambe. Atoko linga ke non batu bazongela Nzambe bobungi. Mais na sens on a pe ozolobela batu te. Wana kutu eza ta na problème te. Problème eza na nous plus na ba photo na ye oyo ya sache na ndaku na ye ba croix ba nini belé. Jusqu'à tel point ya kozwa. Photo o banda ko embrasser photo soit disait Nzambe nanga boye boye. Eh bandeko. Tout na ba famille différent hein. Diable a ebi ko détruire hein. Diable a ebi ko détruire. Boyebi ke non oke ozala pe obotami na yo na étoile na yo wana obotami na don na yo peut-être ya ke non oza mosali ya Nzambe 1 des 4 matin mais diable déjà sa moni étoile na yo amoni don na yo amoni ke non yo penzo ko salela Nzambe a utiliser okaka bandeko makambo ya Nzambe za facilité je vous dis ce que oza na appel à Nzambe vraiment oza na appel à Nzambe bandeko oko le kanaba moment moko o Nzamba ko banda ko apprendre yo 10 jours au jour o ko le kanaba vallée de baka moko ko le kanaba problème moko die poko ma mosali Nzambe bandeko to mona ba aventure to mona lelo te to mona totala ba aventure to mona lelo te na basali Nzambe bandeko mosali Nzambe o aza appelé bandeko ayebaka na bizaleli mais lobake mondango ndenge toza basali ya Nzambe ebele lelo bakoma abima na ye bien aza na appel ya Nzambe abima na ye bien aotambola na crainte ya Nzambe mais c'est fait-il que non moi mike banjo kota ebungisaka bango moi j'ai des témoignages ya ba pasteur j'ai des témoignages ya ba pasteur bandeko ya tangu moment oyeba ye o sentir que non serviteur de Dieu. Ozo mona ke non, o penza aza appelé parce que azotambola na crainte de Dieu et tout. Mais bozuyo anto mbongo, je sais pas, o ndeko moko lobaka bango bazala ka boy, tango aza na tango apasi ase donaka. Tango mike kokota bazo bunga effectivement. Yango nezalaka bien ya ko tchaka pe basali Nzambe soit disant papa na yo, papa molimo et tout ko tchaka bango pe na ba prière. Bandeko, mutu atikali mutu. Mutu atikali mutu. Mutu atikali mutu. Mutu atikali mutu, je vous dis, tozo vivre dans le monde moko. Ya
tocha ta confiance na basali nzambe te. Tocha confiance n'est pas nzambe. Parce que mosala nzambe aza mutu lokola yo occupé ko sala eloko moko boye abimi so pe na présence nzambe. Alors dommage na bandeko oyo bazora peut-être ba pasteur lokola ba komi ba nzambe, dommage. Je crois na lobango chaque fois na ba analyse nanga. Mama na biso azoki nango mabe makasi. Surtout tant ka na moni ngana ngana sala analyse nanga les jours où bazaka na lekechu na yagola je crois. Ba pesi rapport moko ye pona ko répondre mbala moko ba nyangala kata wana ngala bi te oza musali nzambe te ba aventure de nyonso na omona mais lorsque na ko sala sikoyo analyse ya oyo parce que akena ngo sous mabe ya photo obandi ko embrasser olongoli na lolemo donc yo na en action na photo siko bandimi na yo bango pe basala ngo na bandako na bango bandeko mama oyo bosunga ye soki aza na famille bosunga diable akota kata na kati ya don ya mutu akomi ko utiliser mutu bino bokanisi ke non c'est Dieu eza nzambe te yango mona ka bandeko diable bandeko non bokota na ministère ya délivrance boko vivre et puis boko kola na connaissance ya parole de Dieu et boko banga mokili oyo botala niveau ya diable ndenge azalaka rizer diable azokota tina kati ya don ya mutu azokota tina kati ya don ya mutu abanina ko utiliser ye bino bolobi te mosali ya nzambe zoka c'est le diable yango nezalaka bien bandeko partout zoni ata soi disant que nozokota na église tiana mabolongo no yo moko na kati ya ndaku nzamba alakisa yo est-ce que oyo aza vraiment mosali na nzambe aza vraiment mosali na yo est-ce que vraiment parce que diable aza na place atiki te aza na place atiki te il est partout pour la ko détruire azo troubler ba dans botala l'église ndenge komi lelo ebele na kati na monde lelo. Est-ce que bomo na ka susu ba voyant auto banda ko yeba keno na balabala voyant moko boye pa atalika liboko no boye pa a prophétiser yo bazaka soute na Congo ya botu na nga bakenda wapi tous les voyants wana ba fongola ba église. Est-ce que na Congo ba voyant bazaka susu botala ka bino moko boko remarquer te bo remarquer que to wana ya ba voyant to bana omona kala na banzela bazaka soute ba fongoli ba église siko boye bisanga peuple de Dieu toza na kati ya problème na monde oyo toza na ba problème na monde oyo toza na kati ya ba problème na monde oyo. Alors pas ces kaka keno biloko maman ya zosala soki aza pe na famille please soki bo meme na CNPP soki bo koti bata aza bien te cette maman nakambo zosala wana c'est pas eza normal te c'est anormal. Moi je me demande ba gafe no sana zosala famille ezate bana bazate mais na moni na ba commentaire ba tozo ba keno ba famille ne ba lembi e déjà mais no ba sunga e ba okyo lemba e boyete bandeko makambo ya nzambe ndenge tolandaka makambo ya nzambe tozalaka na frein makambo ya nzambe eza difficile moko bandeko soko lobi banda ko raisonner ngo siko ya okobela ta liboma mutu na epete kei okomi na bilobela boye baza ebele place moko kala na bana ko travailler minute na ngape bando sila ndeko moko mwasi azaka azotelema na babala azoyemba yeka koyemba banzambe eba nzembo ya gospel kaka koyemba na yebisa ba camarade ngabo moni ye azoyemba eza déjà diable azo utiliser lobby a obela liboma na balabala e maloba na nganga lelo akoma liboma na balabala koyemba kotambula bandeko to solola bo aimer bo partager tokutani prochainement bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala africain, tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.